lisusu elanda vi na yo. Na kombo na Yesu. Ovivre miracle lisusu elanda vi na yo. Na kombo na Yesu. Ovivre miracle elanda vi na yo. Na kombo na Yesu. Tolobi amen. Frère na ngai mwana na ngai nabi ke ngana ebio fois passé o yaki awa parce que o timbo ka papa. Est-ce qu'on a mon oyena témoignage lisusu? Bon, kombo nani et puis nzamba sai pona oni. Amen. Amen. Nous sommes pour la voix. Vraiment, nous sommes à saluer à Minji. D'abord, la dimension spirituelle. La bonne de la langue, mais niveau de la bonne de la mukala. Donc, depuis que nous avons notre chemin, nous avons senti que nous avons notre zone à niveau de la langue. D'abord, pour nous mettre à l'eau. Voilà, ceux qui n'y veulent pas nasser, ma copie au lala. Mais ceux qui n'y veulent pas du colo, au cause de ma camopéa, matissa niveau. Il y a ça, mon matissa niveau. Ah, ouais. Bien sûr, mais d'aller. Papa est venu pour nous soulever qu'il y a ma camongo depuis ma hawa. Nous avons représenté une grande structure marocaine, pardon, les gens au Maroc, mais nous avons représenté mon RDC. Nous avons justement pour nous. Tant on a dit. Dans mon avis, il y a une complication qui est délai. On a décidé que dans le niveau, il y a responsabilité, il faut respecter, il faut vivre selon la responsabilité. Quand on a qui, le père de la famille est allé, mais là-bas, il faut avoir la flat. Et pendant 3 mois, le début, dans mon année, il y a un amusement dans le Koukate. Mais la vie c'est il faut affronter un moment là, ta costume au Pessingaï, là, ça a motivé 3 mois. Amen. Et on a commencé le 3 septembre, si je ne me trompe pas. Et pendant la qui 10 secondes, on a vu la flat. Et on a fait un appel mon routier. Nous sommes allés au Sala, vraiment Zambé, à l'autre bout de Sangana, bateau, on est à Sengaï, on a pris un bango. Amen. On a compris ma communauté surtout. Amen. Et c'est donné dans la complication. Na bonne là qui papa papa c'est un bateau je vais jeune na bonne là qui et après ça na mon là on monte mais na communauté na moi donc attends est-ce que maman on aussi maté mais vraiment tant que petit mois de novembre na mon vraiment makambo et bandi usala ndenga na kanisa ki alléluia bana nzambe que tozopomba makambo mususu alléluia c'est que eza makambo ya misala. Mais makambo et ça est simbi. Naïbsali papa la fois passée tout allé naïe. Ngali bosso na radio babenga ba biso benga ba luba do batamakasi. Auto la mabende to la moga ba 4h du matin. Kuna auto la mabende kusanga ba sport ba ni donc naïga donc tout mo andi ngona. Tellement la tout mo ma bende mingi après na tika na ngai. Mais comment créer ba douleur musculaire moins impossible. Même au niveau de Côte d'Ivoire, on a salle à radio, on a côte à l'hôpital, on a des choses de bandingaï, on a ma peau, on a des 600 nous sommes au Kangama. Mais, tant que la première fois, on a tant que semble là, bon. Dans mon on est à Missima, on a juste deux zongi. Et mais on a ce soir, on a travaillé, mais on a travaillé. Tant que bon délit, on a sommet d'acquis. Malgré ça, on a mairie, mais. Et si nous avons si on a ici dans la parole, on mais quand on a tout ensemble, la parole, ne doutez pas si comment. Oui, c'était comme ça. Donc, on a continué à regarder, et ça l'a rendu moi. Maintenant, on a accueilli la santé, douleur, même aussi là. Douleur ici, qui sont bien en mêlée soudée. Et depuis le Colorana, qui sont bien en mêlée soudée, la cabane de l'eau dans la tombe, la cabane de l'eau. Donc, la mêlée qui sont soudée, la mêlée de douleur aussi. Et là, on a commissionné. Et là, on peut exalter les choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà. Les catholiques. Grâce et faveur en Zambie Zalamayo. Pour vivre sous ma cambo ya minene. Entreprise pour Kofungola Awa et Simbi déjà. Yonde number 1 na Congo na Yesu tolobi amen. Uzoka yekona? Kombo la ngama pe manavai na veli kipata numéro 14 ba komi na ngama.
Si vous voulez témoigner, ça va se faire. Non, témoigner, ça va se faire. Souffle la camusina. Banda la banda, ben, quand depuis maternelle, il a commis la 6h de ce matin. Non, c'est là que je vois ça. Et ça qui le 15 octobre, banda contrôle le dossier. Pour contrôler le dossier, on va côté pour même pas inspecteur. Si comment on a un dossier, mais on a un problème, il y a un bon. Si à ce qu'on fout du thème, on va dossier de côté zate. Comment peut moi que zate? Si tout un nombre il y a 215 élèves, va retenir ça 50. 65 va retenir va monter parmi 65 Nazareth. La vie maman mais ma boy qu'on retenir pour la foutre bon monter bon combien ça 30. Maman a un bon monter. La qui na bureau n'a expliqué pour préférer Bengalina. La vie dit procès pour ça c'est ce que ligi m'a comme si ma faut bima non na pour ma comme simba. Ma bien procès n'a qui autant la bima suna yo bon pesa ma de nous na réfléchir ce qui na mon simbi non répondre à lui. La qui na zo que procès na mon na kokati na ko bima non to za mukolo ça va c'est que ma comme simba. Et si le côté qui retraite à la semaine passée, c'est qui mercredi. Tous au cours de l'année, quand ça fait papa, va te payer, va témoigner que pour la classe n'a pas mot. Pour mon collègue, n'a pas la classe n'a pas charge, mais non, on est là monté et tout ça. Donc, quand tu retraites, au cours de dimanche, au bima qui retraite. Lundi, n'a qu'une classe n'a pas commis. N'a pas commis tout ça, vraiment ma classe. Comment on a dit ah biso préfet a su ba comment la biso a payé sur la commission pour ça. Mais maintenant, préfet on a pour sentir la présence dans la na zone na epi na école totali pe to zone mardi ton na école non qui préfère mon kai na salle na biso na lu kele pe ba na bini abike na bureau au monde na kombo na yo ba ficha mo mais sinon na osambela wa na sambela na même pas pasteur Josué abi ah pasteur Josué faut pas aller malade na kepe na mo pe ba kombo na pe ba na ah tant monsieur ça na mo mascara na zela na zeli quand même mardi en mo ba bengi ba ko ba photo. Pour que avant quand photo va t'en ordinateur, sauf qu'on peut bini à pas qu'il y ait photo. Bah bêti qu'on peut gagner bini peine, on a une photo. Tu vas dire quoi? Tu es beaucoup ma mercredi. Jeudi, nabi ah vendredi préfère d'autres trucs pour la dossier, mais quand on fait dossier, quand on fait dossier là, na côté yo du sous-sous, quand préfère la scène, nabi ah yo nous avons nous mon suspect. Ah du bas dossier, bah mon quand côté si sans problème, na foutu pe l'eau côté ti les lots. Donc, mon ta foutu pe oye bibete. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous Jésus? Oh Jésus, Jésus né à champion, à ça la cagnosse. Alléluia. Là nous comme si. Ce qui est sur bimela bato zo pesa mbongo. Azo qui est là foutu là pas étudiant minerval. Donc c'est que ça miracle ya Nzambe. Yesu aza parent malamu. Loba amen bana Nzambe. Nzambe merci. Jeune fille nangai. Dès que vous allez au miracle et salami et continuez au côté de l'université. Na comment Jésus Christ amen. Nous n'avons pas commune avec Mbanseki. Oui, au niveau témoignage dans la salle pour nous. Non, pour ça, on est dans Zambie, on a quoi salle pour nous. Qui lundi à semaine ou semaine utolika. Na qui prière mais na qui retard. Salle comme ça, le bana zalanga mon atiki bana. Moi maman et maman retard bozo kende. Fallo va na oka RCK ngabité na okendeka. Comme na ré transport pesant. Et on a la R 18 déjà mon lit na okendeka. Na suite transport bina ba mbouteillage bana na okondela kanta bina koma kaka. Ata na okendeka na koma kaka. Na yebe na pandele koto. Si pasteur a abandé côté ya, na yebo kuta matia Cécile, na yebo kuta sport na suka pasteur 1000 banda. Obandis pour kozonga na kati bania ko prier ba. Tant ko zonga na kati na comme na porte na bien nzambe pasteur a profonde pour na ngate. Na bien tout cas on saka tout pasteur bon ya pour na ngai. Na yena fandi na okonde la kana mtema na bien nzambe pasteur pas simba ngaka. Tant bon tout ça ba franc pasteur a 2 francs de 2000, 1000 francs oza na ngate na yena 2000 na yena tienga bibon. Fona kende pasteur asimba pasteur pasimbi na abonde. Na yebo zonga. Tovandi église bibi tant église bibi ngaki pasteur asimba na suivi boko na ngaka. Ozonga tina otala ero côté na biso ba tourner bazala makasi. Na bandi boya wana na lequel prototype besoin na pese pa diembote pese papa mbote papa bina nga okay nga la bien na kenga te papa na ki reta ti pour papa to te abina za mutu boy awa mama mo aya ka reta nga bi boazulu ka ngata mo na te tungisenga parce que to bimi na ke papa di na pese mbote na pese papa mbote nga papa nga na ki pe reta magela za la musika na yaki kaka papa tunga outa wa binga na outa kimbanzeki abina semaine ozana ngata na otala kande za ba komisa semaine ngo na kokoza na zui transport bandi kozonga bandi kozonga ta na komi na direction na biso ya muneni pona bana kokita skonda na komi tout justement la pomo to za na fokatisa
nata liboso na nga bato te na nsima na nga bato te nga nzambe liboso na nsima bato te sikoyo fale na banda koyemba na ganga na oyemba koganga te nga peut-être moto kozala batami amona ye nga te meso na bimisi fois aomona nga nasa motema kaka na okondela kaka nzambe na oyemba nani na mokili oyo sikoyo naokomba sikoyo fois naoyemba kaka nasa motema na molangi na nga mai nakanga okaa boye nakodi nange ezalaki na telefone na kati nazoyaka na oya ntango nakomi kaka na pont boye donc na liboso na nga kuna na se bato bavandaki bavandaki na mwa se na baomona na mosika mais na nsima na nga bato baale te so sikoyo nakomi na pont po mpongo eza na mwa likusu mo boye wana po bamosusu baleka boye bamosusu baleka boye siko tana mati likolo nayebi mati ya likolo kwa pont boye natala boye ekiri mo ezwa liboso na ngai natala boye mwa mobali mo boye na machete na chapeau na ye na mokongo ntango akomi mpa na nga atali nga atomboli nga atali atiki nga na leki wana zali lokola éclaireur na bandi komata sikoyo tana mati sikoyo mpona sukisa na katikati esika liboso wana eza 6 babimi moko ayeko misato bayeko to misato koto batenga na katikati machete pene basaki na mikongo misato wana sikoyo koto misato koto batenga na katikati baotalatala nga mpe naotala bango mpe nayebi eteke bango namoni kaka bamachete nga mpe na nakutana na bango te nasamutenga mpe nzambe bango ye bato bango baloba bango ye na kiti bango mpe bakiti baleki batali nga mpe natali bango ntango sikoyo na kati si na bandi koki te nakomi liboso na biso nakutani na mama moko boye tosola na mobali na ye na famille na bango kaka bazalaki libanda bazwa eputa bamoni nga manzuzi oyo yo nga na bienga bokomoni makambo eleki liboso na nga namoni kaka bakulu na ye na bamachete na basaki na mokongo mais en tout cas oyo basali nga basali na bango eloko outi wapi babi na nga outi wapi nga te na outi na nga priere ya solo kuna nga banga bia na nga babi ozonga ava nga bia ata nazongi retard ata nazongi avance yo nzambe abe obatela sepeli makasi esi okoleta maboko makasi ezanga bakulu na bakati lichete babomi mpe aprotege yo baepargne yo na nyonso mpe nzambe afungola yo na kombo na yesu amen kombo nani kokaliwa Sœur Ornella Bolumbe na fai na matongi. Sœur Ornella Bolumbe fai na matongi. Na India. Siko liko témoigner nzamba sali liko na yo. Ko témoigner nzamba makamba minene ya seko suka sali na omo inanga. Na banda o sala ne passer musale silaki. Na kuma kiti na niveau. C'est pas ça na mwana fazo de nasi. Oui. Na kuma kiti na niveau ya kende banzela mai. Na kenda banzela mai nzamba papa na lokamba batelanga. Na sala baksida mais na bima bien. Na masua. Na masua. Mais binda kimi obimi yona biloko na nyonso. Na bima sans problème. Kana ndia na nga masua baninga baza bakenda luka musala mais nga musala na ndaka na ndako. Kina ndako. Na uta voyage kana na fanda de téléphone qui là qui éteint. Na lobina denga papa na yebiseke na komi mais na zino biloko te biloko etikalaki. Na tchesi na téléphone sous na bengi papa. Pendant que nous sommes là papa appelle moi ce côté inconnu. Na silisi des fois na rappelle la tête mais bien rappeler. Na rappeler boy musala ba obenga yo ya dans 30 minutes ça l'interview. Ouais, papa singa adresse na Wideri. Na bengi papa. Papa ta ba benga makama musala be alobi kende. Na kiri. Na komi kuna domaine na ngate. Na sala communication. Musala ngo eza sur l'installation ya ba GPS na ba tracking na véhicule. Contrôle ya carburant na ba véhicule. Depuis na botama na yokate na ebi kututeke makama na exista a na Congo. Ameki ko expliquer nga te yokanya bisinga bi na pesa autant pendant 2 mois période probatoire. Ce qui aujourd'hui 5 marchés na engagé wana te yokanya salaire. Ce qu'aujourd'hui te to kabwani. OK d'accord na zongi. Na bengi papa monta pe singa les amis que papa singa olingi comme na lingi autant papa ditenga yebise na bengi bozolanda c'est que muta bengi engagé mais il saute comme quoi imposer ça a proposer nya ko pesa salaire autant tanga bengi bisinga na bi salaire wana au CP na ngote ezamoke na bon olingi comme na lingi autant benga yebise salaire oyo lingi ndia bengi yoka ça na bengi samedi que ça bon na bengi samedi. Mais ici, déjà quand on savait qui entretient naïe, elle s'est dit toi la rendez-vous na Vodacom. Il faut y aller à Vodacom, moi tout à la Vodacom. Et nous on a eu d'avis bien qu'on assister. La dernière n'a dit lundi moi là il exacté boss parce que mon temps on a CP na moto lingi comme la na lingo temps. Elle s'est dit bon, il y a quand on tout à la Vodacom comme ça tout solo. La temps de commune à Vodacom. To si c'est même na Vodacom to zone bureau.
Est-ce que vous avez solo là? Pourquoi lingo temps? La lingo temps pour la bouille. A dit ok, pas de problème. Pas de problème. Alléluia, ben Zambé. Mais ça n'a pas tout. On va dire Moussa, vous allez bien. Ba photo, salaire wana kuto baloba ki ba photo te. Ba komi ko longola. Ba yo kana ki ota e komi o kitanase. Mais ya mwana na ngesa na nini? Ah, na moni fait bongo azoko, fait bongo si. Kwa tomboli Moussa. Donc c'est ma bongo photo ya mbana ko. Fa na moni aliyaza liloba. Alléluia. Osa liloba sikoi. Ah. Niko yango. Bande haleluya. Atuka ngana sabela katu. Mena ya nakutana papa. Première fois nako tika mutauta ipoto mutunde aebaki ngana aebaki eti. Ndeko wana tantoye papa bonde ipona nga nazalaki touché et puis ndeko moko uta ipoto na mwasi na ye ndeko wana abandai kobela maladi ya sika. Mais naza na place na sambelaka nzambe pe asala. Mais esprit etinda ngana ya kotika ndeko wana awa. Mwasi na ye abotaka te. Ayebi nga problème na ye. Mais tant na yaki na bango awa ozonga bazonga ipoto mwasi atindeli nga photo ana zeli. Alléluia, bana Zambé. Nani mokonzi, nani Zambé. Nani na mokili oyo Zambé na ngai. Ayebi kokangola mutu lokola yo ye. Bayaki tina ndako na bato. Ah Yesu. Ah, yangoyo. Zemi ko mulene ko. Tala. Azobota na mwa oyi. Mwana wana komo na Josué Lokamba. Nzamba za bokanga na bato baza peut-être ba mwana ngo ndire masapo mais nzamba zali boko ngira makasi parce que bato baza na nzambe ba kondisa makasi azana Suisse Congo na nani sœur nani Ange mutamenga siko nzamba sala kini lipona serwana apesa afungoleli apesi marché moko ya mbonge bele makasi et tango apesi marché wana alobaki nanga akobenga papa po ye moka témoigner mwenga na lobele nani mokonzi et puis nzamba bimeli pesi wana apesi susu mbongo amen basali ko ambition na ye nanda papa kende bon wana nyabo limbisa po na témoigner ngote to sala ke mission na ndeko wana na ndako na ye po na ko témoigner makambo nzamba silaki à travers papa en tout cas c'est wana na kata Suisse azo témoigner makamba minene ezolanda ma ebele et peut-être onga na yebi na kuiko bomba ngote na dévoiler mo na ko édifier bana nzambe en tout cas nzamba c'est wana ya minene nani mokonzi c'est qu'on souffle vivre yango na kombo na Jésus na déclarer yango amen comme ça oui c'est bon mobali na sawa mbali na ngaza photo okoma kia ndenge na koma ye petit ndanga ah zamba pambola oyo bisiko ya ah c'est que oyo bato poto bata tembe mais soki bazondi manzambe oya Josué c'est que ça fait amen oui c'est ça témoignage là singali soko du saint marché et de continuer na yo soko du ba marché te to ko kabana na miyabi ye pas dans la photo boss na ngaza na kinti avec singali na zomi na tikedo entreprise na comprendre te na la confiance na yo azongi na tikele nini na mboka nani Vous comprenez? On a évité la salade. Dans la bâtisse, nous allons lundi, jeudi, vous voyager. La semaine, il a comme côté ni ba réunion quand la téléphone. Ok, des réunions ça la boy. Pas pendant 2 mois. Un mois coquille. N'a eu clientèle. A rappeler ngai. Elle singa madame. Partout ceux qui ne va pas apprécier. Mais comment ça n'a été? Pourquoi ça l'engager pour y avoir un client? Pour quand ça dit partout va pas apprécier. Si c'est cause du clientèle 1 mois. Dans un rappel qu'est-ce qu'il a dit 1 mois. Après 1 mois, ce cause du clientèle donc à voilà. Et papa n'a dit papa n'a d'autres avec clientèle. Papa le vito prier. Pourquoi ça? Pour prier. Dans une pengo on a bosso ka premier salaire. Aya na mepana. Papa vous habité to kabola. Yo zandangu. Na bien papa. Nyonso atikeli ka salaire nyonso prémisse. Là bosso comprendre makambo. Nyonso musala prémisse no alia tata na mama na. Comment makambo ndenge bébé. En prémisse papa ça fa dans ça. Pourquoi ko sala lisusu. Yaka na salaire non yaki ko se pa na ça. Oh ananza ma a compter en côté.
Oui, qui papa? Il y a un problème, je vais prier pour toi. On va recevoir après prière. Oui, qui là? Nous avons fait là. Nous avons fait là. Nous avons fait chemise, manche courte. Nous avons prié pour nous. Nous avons fait quelque chose de bon pour nous. Oui. Il a fait si papa le premier mois. Donc, il a le deuxième mois, les 15. Mais à foutu, on est en train de à foutu, on est en train de donc, on a le deuxième mois, les 15. C'est vrai que les 15, il y a moi aussi là. Le 15 octobre. Il y a un côté de 2 mois, avec les 15, pas les 15. Avant les 15 ça ne va pas la suivre à clientèle avec un problème. 2 semaines avant, il y a un contrat dans mai. Oh non, madame, contrat, il faut signer le contrat. On a signé le contrat de Dengeni. Il y a la et le côté. Non, signé le contrat de Dengeni. Mais le contrat, il y a la salaire de localité. Dans ce contrat, il n'y a pas papa. Papa t'a contrat la salaire de localité. Tu peux prier les lots. Ils ont jeudi. Il y a mercredi. Prier jeudi, vendredi. Correspondre à lundi. La prière de localité là, papa. Lundi, la bengi était, il n'y a pas bengi. Mardi, la bengi est, ici. Ote, madame, Montawana, Natie, par rapport à l'INSS, on a refoutu à Bafré Mouké, ils ont un problème, mais la refoutu de Dengue de Yokanaki. Contre la saison Dengue de Yokanaki. D'ailleurs, tu peux revoir en gros, la refoutu au bâti, c'est là au salaire. Même que je suis pas clienté. Après, le 15 aïe, le 16, à la bureau. Après midi, la banque pour se préparer, là, c'est ce qui s'est passé. C'est déjà 2 mois dans la client. Donc, on va s'expliquer que ça va mesure de grâce. Il y a 1 mois qu'on a le client. La banque a dit, madame, arrêtez. Tu es déjà engagé. Tu es déjà. Il faut signer. Si on contrat, on signe, tu signes. On a signé, papa, on a signé contrat. Et puis, on a signé notre contrat. Et puis, on a dit, madame, au signer contrat, moi, Oyo, salaire nous a couché. Nous avons les 11. Mais avant, nous avons un salaire. Nous avons mis un triplé salaire. Alléluia! Oh, Jésus! Nandina mokili oyo zambo nangai. Ayebi ko salela mutu lokola yo e. Abi, salaire salali. Triplé yango. Donc, on m'a dit, ils ont souffert parce que auto saccaté, tout ça, on commence à miracle. Bon, pour le ceux qui s'assicouent. Abi a d'autres triplé en gros. Là, il dit que ça va. Là, papa fait ça dans le projet qu'on a le place de ça. On a pour s'organiser. L'information qui a été. Pas le bien. Abi le quoi aussi va content de plus comme à la ville. Place des ans aussi. La ligne au bengue la pasteur no aya a dédié bureau oyo à bateau le rapport. Et puis de côté awa la dédié en côté. Donc tout le monde comme à la ville, entreprise de la Honda. La place au côté pour moi la bébé Yati. Alléluia, alors dis-toi, on a commis poto, notre voiture et entreprise. Mais elle a décoré yom do conduire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez tata maman comment ça? Sa famille n'a pas de ça qui n'a pas problème la famille. Yoki, Zambe a délivré. Yo pensons délivré. Nayo, na famille nayo, na entreprise nayo. On consale la chasse nayo. Non mais la bonne aye, ça le va comme pas yo. Le banda masala mine de katnaye a conduit l'entreprise dans succès dit à l'infini. Zambe, la bonne de l'école à mon endroit. On s'est manifesté quand il y a une entreprise où il y a le numéro 1 et qui est délivré au nom de Jésus. Va tripler, va quadrupler salaire. Va communion sur le milieu pour qui ça. Il y a plein de choses qui sont capables de faire. Na Jésus Christ, il y a